Na yebisaki bino ke na mboka oyo bato batunga bato bakoma mikanda bato babongisa ba intérêt na bango na vie basala ngolo kwa testament na mibeko ya mboka. Congolais faut fongola miso fo yeba. Faut fongola miso yeba. Moto ya kokoso kaka te bien que na kotuna ba question makambo ba $21,000 makambo ba avantage mais mboka oyo bato babandi ko boma yango na mikanda. Bato maele mabe bakomaki déjà ba texte na ndenge na bango. Un jour ekozala boye kozala même temps biso to kozala te to bandozo boye même temps bana na biso bakotika bandozo boye si bakabola mboka na mikanda. Awe eza makambo fuko sala réforme ya koboma ba texte nyonso ko bandela zéro po makambo ebele baboma kiango na mikanda. Leza na bato mususu at Joseph Olengango itozolo ba musala Olengango eza suni na mboka. Musala Olengango eza nini? Mais mbongo ebimaka bafuta Olengango ipe structure wana bato zoli ya mbongo. Baza isu na musala nini? Baza isu na musala nini? Mais le quoi bakomaka de na mikanda. Yoko bomolengango ite. Mikanda nde bakomaka. Mikanda nde zopese mbongo. Do batona bagina maele ya kokomaka na mikanda. Moto azakali sous premier ministre était mais azana ba avantage azwaka azape na mbongo ya azwaka moto azakali sous président de l'Assemblée nationale teto provincial te ba komela na français abandozwaka mbongo de génération en génération tant qu'azana bomo ya bandozwaka mbongo na yewa donc ba yibaka déjà mbongo ya l'état na mikanda ba salaka ngona ba texte lelo bozomona ka conséquence ba komi kozwelo mbongo za mais ba komaka ngona papier et kolongwa na déclaration à réseaux sociaux te et kolongwa na déclaration à marche te il faut pas modifier ba texte. Faut que boma ba texte ba komaki, faut que kata ba texte, ko kene na référendum ko boma ko modifier, ko zongi sa mboka ya sika na ba texte. Makabo bozo mona mutu ba voter, moi si na suppléant, moi na epala nani. Bozo ganga pamba na réseaux sociaux, ba komaka ngo na papier. Siko ndezo sala ba exécution. Ba yebaka yango ba komaka ngo na papier. Bangonde ba komaka ke matata ba kosambisa ete, bangonde ba komaka chibala ko samba te, bangonde ba komaka muzito ko samba te. Sami badi banga ba ko samba te, ba komaka ngo na papier. Les gens ont des conséquences, agitation dans les réseaux sociaux. Mais comment on a papier? Moi, je on papier. Comment on a papier? Ceux qui bolingi batona bakangam, to bana modifier papier. Ceux qui bolingi batona ba perdre des avantages, to modifier papier. Ceux qui bolingi député mbongo kita, to modifier papier. To que référendum, on modifier papier. To modifier ba loi. To ça la réforme wana. Ndé ko modifier biloko ebele. Mais tant que ba texte ezaka wana, même ato change lou na poste, na kozoka ba avantage wana. Ko boye baka. Bolanda ka lokuta ba politicien te. Ba kolobaka français na bango minene bango ba yebi. Ba kokota na makambo ate makambo ya salaire na tunaki bino makambo ya salaire lobi. Salaire ya Mobutu ezaki combien? Mobutu babanda ko fute combien? Soko zola na nga en direct, tangela ngai salaire ya Mobutu ezaki combien? Salaire ya Muzele Pere babanda ko fute combien? Salaire ya Kabila le fils en fute combien? Salaire ya Tshisekedi ezaka combien? Donc to créer ba mythe même na salaire ya président to koyeba te. Alors que za droit na biso to yeba président zwaka combien? Mais tozo kwa koyeba ngote. Banda to vanditi to koli tsoka koyeba te président zwaka combien? Mais ba yebisa biso monta to yeba. To yeba te. Même ya premier ministre, yo yebi premier ministre zwaka combien? Biloko batatonnement. Pona koyeba secret ya salaire ya premier ministre, to ya député, to ya président, ezaka lokola age mutu ne mutabomba ka age nae. Ne batozo bomba pe salaire na ba. Eza grave. Donc on est resté comme ça, bah comment Mikanda, bah tu vas tikala ezali, n'enge tozali, bo Joseph Kabila n'est plus président de la République. N'a pas texte ezali, Kabila bah kotika ko kangaete, parce que bah comment na Mikanda. Tu sais que di personnes ka longwe bah kangaete pour bah texte ezali. Ceux qui bolingi bah kanga bango, to modifier bah texte. Ceux qui to modifier texte c'était bah kanga bango te. Bozole la pamba, bozole la pamba. Yo benga ka député bo grossote. Ozo ngala. Yo no benga ka papa social, afuta talate. Viens na biso, viens na solo la. Bongo bonga banda ko pesa, no zo na ndako nganga. Oyeba ka teza ka mbongo ya zozo wana. Bozole la lelo. Boboyaka koyoka. Bozole la lelo. Tant que tozolo babokanza ki tozo sani. Lelo siko bozole. C'est du spectacle mais les conséquences sont réelles. Martin Fayoulou, Tshisekedi, Kabila, Bemba, Katumbi, Badeli Sesanga, Oaza mukolo lika. Ayebe yango ke makambo ale koleka na émission kaka te, si ma ba changer, koleka na marche te, koleka na dénonciation. Il y a rien à dénoncer là-bas, il y a pas eu de dénonciation. Les députés touchaient $7,000, $13,000. Qu'est-ce que vous appelez par dénonciation? Bazozo makambo ba commis déjà na papier. Et kolongwaka na papier, to modifier. Si tu modifier ba texte, ça va. Si tu modifier te bato bazo, ça dit aussi longtemps tu na ba premier ministre belé, tu na ba président ba assemblée belé, tu na ba ancien. Enveloppe ezoko ba munene pona bango. To banda ko modifier na texte to longolela bango ba loi. To longola o eleki ebele to bare ba texte to sala ba texte asika même pour la constitution to bena o modifier constitution to boy article to boy to ke référendum to sali mobeko asika mobeko na to bandi ko appliquer so to zaka na ba texte ezalaki même ata ba longoli bango ata yo zo la ndanga la TV comme na place wala tu auras les mêmes avantages
biso pe to la marche contre ngai position nga boyoki yango ndenge na bisibi bokoyoka nga na ba débat ya ba 21 000 te biso moko population to pesa ki ba député ba beki depuis 2006. C'est-à-dire na logique ya mboka na biso tango kaka Mobutu amoni Kasavubu akei abeti coup d'état a récupérer Masolo. Mobutu a changé politique naie, a créé chorale autour de lui. Batu bakomi koyembela Mobutu. C'est lui le chef, c'est lui qui a tout encensé Mobutu. Les chefs gagnent, tous autres travaillent pour le chef. En contrepartie, le chef va fermer les yeux. Pour ça, bomati tellement moto, azo mona liso sauter. Albino pe na contrepartie bokomi ko liana bino. Et c'est comme ça que les gens ont volé naera Mobutu. Et même Mobutu tina souka cette politique là. Mosé aye na la Mosé, il n'a pas traîné, il est parti. Moi rigueur wana na ibite soir il a changé dans les temps. Mais j'ai aimé ce que j'avais vu. Et finalement Kabila est venu. Kabila n'était pas politicien, Kabila il était dans l'armée. Azagine na politique te. Ayebaki ma politique te, Kabila était dans l'armée. Israël, tu as dit la vérité. Oui monsieur, j'ai dit Kabila n'avait pas vos histoires de la politique. Kabila était dans l'armée. Mais quand il vient succéder, le pouvoir, il y a Mouzé. Maintenant, il y a des politiciens qui vont l'entourer. Les politiciens, on a banane. À part la puissance, Alibanda, ou Yobaye, Kotia, Occidentaux, mais entourage politique, ce sont des rebelles, ce sont des moboutistes, et des entourage Kabila. Les moboutistes, même politique, n'a pas na Mobutu. Biloko chef Bassim Bakate, Pesa chef Yaye, Abiso Petorozo. Ils vont aller jusqu'à élaborer une constitution. Esprit à constitution, ce n'est pas Kabila qui a fait. Bango a un débat français, na bango tout ça. Et na kati wana na ba loi o ba créer qui ba protéger ba intérêt à ba individu. Ya ba o ba kozala ba député, ba o ba kozala ba ministre, ba o ba kozala boye na même atata o ba kozala te. Ba sali testament na ba avantage na bango na papier. Li soleil outil de place wa. Biso to yeba ki député na 2006. Député azo futama, je pense 4 à 5 000 dollars ou 3 000, 4 000, 5 000. Mais en tout cas par rapport à Soda, par rapport à enseignant na Kala, en 2006, qu'on a 5-4 000 dollars, c'était beaucoup. Bon, webele. Bisonne Stobi, obi ke ya bazora 5 000, ba député bazora 5 000, 6 000, ya salaire, tozo comme on a quartier. Mais en contrepartie, député azo tongapon, azo somela mama, ba se ama pazo kunda bibembe apé sa talate. Biso to yebaki ke député azo rambongo ebele, yo moko yebaki, yo population, ko sa rassembla te ngala yo toza la kini to yebanaki. Totiki ba député ba bendi likonda na bango biso pe tozotala wala internet ezala na kofungwa mandenge ezala elote internet siko efungwa mi makasi ba vérité pe pusani toko koma na 2011 siko population bando ebisa so bato quartier vie webi ke bango ba fungwa mi yo poko cha libaya yango momoni na 2011 tokomi na ba nombre ya bato ebele plus de 30 000 personnes ba ko postuler bango pe baza ba candidat pona nini potolandaki le kotro place mbongo ezo simba députation da bendaka mbongo bango nde bakana lar bango nde basungi to ekokota to bosala ke député ko lobela biso député ko légiférer ko contrôler mais to landaki bango siko pona lokoso biso mo to bengi bango ba prête ba papa social les problèmes avec des avantages déjà ba commande à papier oya bendaka yo yebite oya kaka ko se contenter la oya zo pesa yo mais oya zwaka oyebite depuis 2006 oyeba kite ba invisible bandi le yote ba invisible bandakala muto akosote ba invisible bandakala ngana yonde bazoba ngana onde bayuma mais bore bandaki déjà kala mais ba comment on a mikanda ba protéger bore mati malembe malembe. Vous savez ce qui s'est passé, l'opposition azala qui bloque. Je vous ai toujours dit dans la politique de Congo, Kabila risque d'être l'homme le plus sage de tous ou le malin, je ne sais pas quel qualificatif vous repérez. Vous savez ce qui se passe? Après avoir causé quelques individus, ça n'a pas tenu, l'IDPS devient au pouvoir. C'est-à-dire une partie à opposition. L'opposition est divisée. L'opposition a bloc. L'opposition qui a fait mal à Kabila alors qu'il était président de la République. Une France est opposition, va au pouvoir. Une France batigalina. Franchement, batigalina opposition. Sikoyo, on ne parlera plus de Kabila. Kabila est l'homme à part avec son régime. On ne parle plus de. On batigalina. Maintenant, la vérité, belé bozozoa. Et ça, la vérité, c'est l'opposition à découvrir. Pouvoir à Kala, opposition, certaines informations contre l'opposition qui est au pouvoir. Et la guerre, c'est à ce stade-là. Bozo comme 21 000 dollars. Bon, autant député, on 7 000. Les agis mouké, c'est agis déjà belé. Par rapport à Soda, par rapport à enseignant, 7 000 les agis déjà belé. Pourquoi les gens n'ont pas dénoncé? 21 000 de bomoni belé. Au lieu qui manga, yo moko mine ko salongai. To changer mi beko, ma loi. To changer mi beko, to longo la ba individu ba pomba.
Yeba na mutu na yo kendenge basali makambo matata mponyo bachibala bato bazaki ba premier ministre ko sambisa bango eza pasi parce que na mobeko ndenge bango balobi matata mponyo chibala Sami Badi banga ba premier ministre pendant que bazalaki na fonction lokwa ba premier ministre soki basali mabe ba yibi ba détourner ministère public faut ya na biki aye ko prélever ba erreur à se saisir a commis déjà papier mabombi matata yebi déjà balandela nga na likambo ou bien ba yebisi ou bien ba yebisi ete mais ministère public a se saisir a bombi na jour ka matata longwe to chibala to Sami Badi banga babandi ko landela siko boye bisanga ministère public ya justice nini ya Congo oya kokaki ko se saisir na dossier ya matata alors que matata était encore premier ministre ou Sami Badi banga chibala avec la politisation ya ba justice ndenge za le gros salaki yango te moyeba landeloza pour ça ba salaki yango ndake ku constitutionnel yango bozoka ba confusion ba cassation ba constitutionnel on tourne autour de ça donc nous avons créé des lois où des individus seront intouchables. Réduction à train de vie, je suis d'accord, mais il faut revoir les textes, la constitution, beaucoup de choses à corriger. Je pense que Mibeko est koleka bato. Mais na sikoyo, et ça la ba individu bazana ba faveur min koleka même la justice.